Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Bandeko balandi à vie du public, mbote na biso ya solo tozana mawa ya kolela maman na biso Yvonne Masuki oyo azali grande sœur ya Didier Masuki bongo tozalaki na bino lobi bomonaki na veillée mortuaire lelo toye mpona deuxième jour ya reportage na biso bongo tokende kotika ye na dernière demeure na ye maman Yvonne azalaki nani tokoyeba badetail yango tokoyeba biographie na ye na reportage ya lelo kasi toye elongo bana vie du public tokabola mawa na Didier Masuki oyo azali ya biso kulutu a perdre ya Yvonne Masuki vangu ya solo ya Yvonne atiki bana boni ya Yvonne azalaki kosala nini tokozwa ba détail nyonso cependant tobandi reportage na biso lelo na orientation ya Bogo Sanderson oyo ye moko asimbi bilili merci epa na bino nyonso oyo otindi ba message ya condoléance merci epa ya Charlie Malula mpona ba condoléance na yo merci epa na yo mpona soutien José Delon merci epa ya Anita Lelo super babi mikolo babenga ye Arsenal Real pardon merci epa na bo comprendre to na mawato lela bamso tozobosanaka pe Anita Lelo merci mpona soutien na yo merci vraiment na bino nyonso oyo soutenir biso pour soutenir Didier Masuki je le dis na part na ye nazo remercier bino tolanda reportage à lelo bongo tokoba lisolo na biso Bomo inanga etoni na bola mwanzambe adekora bina ngai na bolingo na ye apangusanga bambisolo yo napangusaka siezongaka kaka ye bolamu na yo ezulukaka te na bongo ya bato boyo mokoli nziba na bolamu nyonso nabona akenda mosika koluka bolamu ya mwana na nzambe natali malamu na chante ya bina ngai na ndenge ozotongela yango na konkli ya Yesu oza malamu natali malamu na chanta libota ya Outreneuf na ndenge ozopambolaka biso na konkli ya Yesu oza malamu n'hésitez te na konki na la vie na ngai Yesu aza malamu lelo yo ezipi bolamu eza te makambo nazoloba ngai yo Yesu aza malamu obimelanga bolamu na yo te Yesu penza Atama mololo, atama mololo, atama mololo. Nazoka nangelonga te ponga na budi, kaselongeza kati nanga, akomisanga te na dititre ngayoyo, na bitumba lelo pe oekoya Vira banyoka, ebangisanga ngaiteo, bonyoka motako azana katina silisanga somanika bona zomona iende kolo ya bomo inanga vira banyoka bonyoka motako azana katina silisanga somanika bona zomona iende kolo ya bomo inanga vira banyoka ebangisanga ngaiteo bonyoka motako azana katinanga silisanga ya batu oyo nzambe abenga akalifia eza na mutuya yo mutofukami mitika na
na nzambe banda kozala na elikaka nzambe akoprendre soin na yo asali na nzambe bosambeli mpona bana père de tout ça nani oyo aza soutien koleka yo nani oyo akoko protéger koleka yo nzambe soki yo te nkolo babondeli père de gloire kokaba bandeko ya basi mpe mibali bakoko nzambe mitema oyo soki vide koti ya mama mpe akabi bango na maboko na yo oyo nzambe mawa nzambe nguya mimonisa se manifeste kati na bango père de gloire yo ndoko kokonsole bango koleka biso nyonso nalobaneza na nguya na consolation père de gloire yo nde nzambe yashinga mimonisa na kombo na yesu ozali nzambe koti kovele nzambe yo moko yebi mokolo malelo oyo yo osili koyeba yango banakala kimokili bange kokisama mpe yawe lelo nzambe tikeza kotika bana oyo na koko na maboko na yo atela bango nzambe présence na yo puissance na yo reine na yo gloire na yo autorité na yo evanda likolo na bango mpe kotika bango te mpe nzambe liloba na yo yango evanda mpe bana komanifeste kutu na mo na kati na bango mpe te kimia oyo opesaka evanda na bango libela natiki bango na maboko moko nzambe mpe totomboli bango lokwa toza kati na esika basali ya nzambe topesante bango epai na yo moko le roi du roi banda kozala ntango nyonso na kati na bango ete eloko mabe eyela bango te etungisa bango te mpe bazala na kimia na nyonso natiki nyonso epai na moko nzambe sala na kati na bango sala na kati na bango nzambe pambola bango kimia ezala na kati na bango mpe makila bazinga bango na kombo Yesu Kristo mobikisi ya biso merci Seigneur. Merci Siko toligito sa biographie ya Moroi tobengi papa na biso Didier Sukazawa moi Bolimi c'est puisque voix et allez malamu te depuis le 14 février, il est l'autre de la Kaka. Les gens ont souvent la biographie à Yvonne. Donc on a vu Yvonne, à Botami, la famille Masuki. Papa n'a pas dit Masuki Martin. Et à Botami, il y a 7, 4 garçons et puis 3 filles. Yvonne, alinga du recours à 50 ans na mois d'août oyo ya année oyo donc on peut s'embouler de beau quand ça va ça calcul année à 50 ans na année oyo Yvonne aboti bana mine aboti na matata mibalete misa tuté aboti na tata moko et azana droite to be na kombo ya Yaniko avani wana to mesana ko benga ya pour ça comme le ya la famille to ya ke Yaniko to be ke beau frère ke mais Yaniko avani wana na droite nde aboti na bana mine basi mibale et mibali pe mibale Fierland LDV Otinel et puis na Jessica yazali bon au Maroc a oublié robota kalamingité à la Maroc Jessica ya moi aussi
ndeko na biso Yvonne boyebi ke abelaki mingi azalaki na problème ya tension etungisa ye mingi na vie asali 3 fois ba malaise ya AVC mais nzambe azalaki kobomba ye toujours et ya 4e fois nzambe apesaka ye mpe moto abotoli biso ya Yvonne kimbangu nyonso baza partout na monde entier na poto partout ndenge to tondi boye bango kuna pe sika bazali na ba France na ba Allemagne partout bango pe batondi baza kolela ya Yvonne pelelo ya Yvonne alingaki tout le monde oyo ayebi famille masuki na kinga ba 27 ayebi donc alandaki lokolo ya papa ayambaka tout le monde alesa tout le monde akabela tout le monde et alingaki kolata mingi na yango bapesaka ekombo ya mère Malou donc Nzambe aza lokumu ndenge osi molimo ya Yvonne merci maolo nyonso bazwi ntango kokabola maolo na biso Nzambe apambola bino nyonso molimo ya Yvonne ekei na kimia Nzambe aza lokumu merci na bino nyonso. Amen. Amen. C'est quoi une étape à témoignage? Toujours bandana maman Henriette Soba Zali. Nasimana to besoin papa Didier et puis papa Mata. Donc ceux qui sont na sœur na biso trois amours na famille, c'est Lauriane. To balina maman Henriette Soba Zali à Poussani. On a besoin de beaucoup maman Lauriane, maman Henriette. Après ça, il faut un témoignage. Est-ce que tu peux mettre ma boco? L'état, papa n'a vu ça Didier Azako s'apprêter. Maman très bien, il était conseillère. On est au conseil de place au Bokunga, donc on est au ça vraiment. Alléluia. mingi na boss na ngai wana on s'adresser tout justement na maman c'est donc on dit que boss te faut toujours consacrer parce que c'est pas facile. Anita Lelo on beauté na été ça m'a matoi donc azala toujours wana pour reconstruire boss parce que ça fait mal ko bungisa muto être cher pour na sikala le maman quoi donc maman sous son accueil donc courage na femme soutenir son courage parce que ma boss na ngai courage pe na ba on so ba ki ya Yvonne Masuki ya Yvonne ndo ba bafanda na ba vika na ya Pierre mine ye ekangama kite et puis le kamomoko vraiment touché ngai na motema jusqu'à présent nazoko kanisa bane na famille na ndenge to botami mutu moko azangi ko yeba mbongo na yete akabili bisu bande ko mbongo na ye soki okomi epai na ye akotika yo boite pape sombo lobate dira tika kaka yo yaya tika yo yayo kama to yangai vraiment olingo zalaki nango na bande kuna zaki na molingo makasi na bande kuna ye. Voilà les Kambomoko, c'est-à-dire que il faut un molingo, il y a bande kunayo, naba camarade. Tangu na moni ikita oyo, batu nyonso ndenge leki wana lobike, batu nyonso kimbangu mubimba ezolela mama oyo. Pona nini? Pona minu na ye. Akangaki minu te. Atana azana loko te, mais minu na ye zaya ukangamate. Bolanda témoignage wana. Merci. Nzamba alléluia. Oui, ngana zo témoigner pour na maman nanga. Aza vraiment maman oya kolisinga soki na telemi boye. Nazalaki na maboko na ye. Aza maman moko depuis azwa biso bokabwani azalaki na ngote. Asangisaki biso nyonso pe alingaki biso nyonso. Si maman na biso azokende kokufa azalaki kaka na biso bana na ye toza na pasi na motema komona maman na biso atiki biso alieli biso te mais Bible ezoloba na ba circonstances nyonso tokumisaka kombo na Nzambe
lokola nzambe apermetaki oyo asalaki mama na biso aza na bomo epe lelo azwi molimo na ye yango tozosenga na nzambe mama na biso apema na kimia. Baleki merci mon avant Coco Feva Aleki pena chef de fleurs noyé voilà l'état église les ambassadeurs de Christ et le roi révérend Fikangina yes. Yes. Les amis de nos collègues. Maman Monique passe à s'apprêter directement. Moi, sous la mission de Rocky, maman après les amis de nos collègues, maman Monique Sogazali et passe les gars. Les gars, après maman Monique, voilà maman Lidam, voilà maman Lidam, je peux passer les maladies, après maman Monique, voilà maman Lidam, voilà maman Lidam, ceux qui passent à l'Ibaleki, après maman Fanny Mayala, voilà maman Lidam, la zone des canards, chef de fer, Nabango, après maman Fanny Alpus. Prêter la jambe de fer dans Bango. Canal Plus. Canal Plus, passons les canards. Comme ça, passons compte rapidement. Allez, au Canal Plus. Moïse,
baleki na depo tosengi na baleki ya ivone bango nyonso mpe baleki ce qui peut-être aussi dans les convoqués comme on a dit, mais qu'on appelait Bichon avant que tous les candidats Paul. Ça peut aussi dans les convoqués comme on a dit, on appelait Bichon avant que tous les candidats Paul. Mbangu na ngonga tokomisiko na moment oyo ya dernier recueillement tozosenga na bandeko nyonso oyo bazwaki ntan ya kotala mpo te bakolekana bana yelo bazolekana chef de fer na bango bango baza bata suka bazolekana na nsima nango tozosala dernier recueillement tokobanda na basala nzambe liboso bakoleka tozosala yango mpenza na ordre soki babengi biso nde toleki tobanda na basala apres bana yelo famille nadi masuki balekana et puis révérend Fikanina n'a pas pasteur nyonso baza na teke kombote tosala toleka mpona de recueillement bikuke bato mokili bakambaki yesu afunguli yango na mpenza bazoleka mwana yebi yoko mama eyanaka yoko mama Deus azambe, kuna Deus azambe.
que va la prière clôture, tout ce qui se passe dans l'orchestre. Ceux qui sont dans le décor, c'est préparé qui pour la famille à Koya, avant que tout ça la prière clôture. Dans la papa la mission docteur José. Eh bien là c'est les mots de la famille maintenant parce que ça va déjà pour la levée du corps et les responsables de la famille disent un mot. Ezali ristourne mokolo mosusu ekwepa na yo yo pesa la bongo exemple wana tolandaka yango lakisaka bolingo sika nyonso ofandi na tondini nalobi na babokilo oyo ayebi ke aza bokilo ayaki tosololaki na ye okotikela moke mwana azali solola koloba na bino. Merci. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Là, vous avez suivi les mots de la famille, aux responsables, aux chefs de la famille, donc des Maman Yvonne Masuki. Et nous tendons vers la fin des programmes parce que ici, vous allez suivre la prière de l'homme de Dieu pour clôturer et pour faire la levée du corps en se dirigeant vers le cimetière. Nzambe na biso tozongisi matondo epai na yo na bolingo na yo monene olakisi kati na biso na makambo oyo ekomeli biso mikolo oyo yango wana obandaki na biso programme oyo depuis mokona lobi tango totombolaki nzoto na morgue ya ngiringiri e osungi biso butu nyonso e mokona lelo pesi biso yango mokolo elamu biso yo tokomi na suka ya programme nyonso tokangaki etikali na biso to tombola nzoto ya mama na biso Yvonne po ete tokende kotika yango na ndako na yango ya suka lolenge biblie elobi na mokanda na Genèse chapitre 3 na verset 19 ete outi na mabele pe okozonga na mabele kasi Bible eyebisinga na Apocalypse 14 verset 13 nayoki na lola mongongo moko eza kolobelanga esengo mingi na yo oyo okufi kati na Yesu po ete misala na yo ekolanda yo yango tina sam to ndimi ete ndeko na biso Yvonne oyo atiki biso na nzoto na molimo ozali na ye oyambi ye lokola mwana na yo yango tika ete tango tokotombola nzoto tokei nango na cimetière nyonso oyo bato mokili basalaka kobelela baesprit koluka koutilize nzoto oyo mpo bandeko na ye bana bakoko baloba ete tomonaki ye abimelaki biso kolo totelemeli nguya wana na kombo na Yesu Kristo kokende pe kozonga eza na maboko na yo lolengo lobi okobatela kokende pe kozonga na biso lelo kino libela na kombo na Yesu Masia mokondi pe mobikisi na biso elongo ndabandeko nanga biso nyonso na kobeta maboko pe tolobi amen. Merci. Tometeli Yesu Kristo maboko. Merci.
Mbogele ya bamama Cheche du pouvoir ici Baba Jean Baouka Alès Popogela
naebisaka yo sami parasole ya ngirigiro mutsuka walida mbeya nakomi kobanga mbeya nakomi kotuna mbeya mbeya kitoko mama akomi na nibali sambo kana kobanga kana kotuna osisi na tsokude na ebiti na gogo yogo yo change na ebiti na tsokude yogo yo change que na lebiti susu ivona o idie masuki bobo moto pamba matayari fredia no le tenga pena kola lanzar makakino
Maître Tchaïsa Keko Généreuse Etekema le vieux mari c'est la vie. Le salarié c'est la vie. Michaud Tatana Flanier Tatana Maxence Panzou Papana Israël Moïse Dina Afalarene Moïse Kienzese Refedinari Chansara Mesara Kakasara Komoda Maniere Keshera Nabola 1 les grands cordonniers Arikes Généreuse Mwana Luanda Fadi Oyambo Zozo. Merci. Mais comment le grand prêtre on a voyagé le gars du trône mais mon Sigo j'étais sali en passant. Stéphanie est chez Angola. Nadie Nana Mesala Kakasena Mosalago Bandago Bandago Mwanda Wapesa makombo ya wili na papa na mova Wapesa na kona kobote la Jésus Lieza dona lelio Yarigo Bachale Nazogi les sous-secrets à Bruno Panda Kamikaze Moto nana ya boxer les athées Emma Caprisa Naya seli embe Vongo Yamona Zamina Israël la Vongo Mira Yesaya Roger Losambumala Bachofera Vandame Nana Pesana Sena Korela Didier Massoudi Siva la vie Mavande Kwa C'est dialo Elegi Naba Wakata Kasuke Sizador Nantemana Koviangayu Michokoto Ouais les gars Châtelet, bijouterie familiale. Ouais, Jojo Maya. Bijou de 2500 grammes. Ouais, Mayo Baba. Le grand père. Ouais, ça c'est.
esprit namoni besprit ezali kolo makasi nakolela na vela ngamba tasi ala donc toye awa na mabele bosepelisa biso pe tokosepelisa bino ntango bango bayaki biso toyaki te ntango mpe biso toye bango mpe baya te balobi mati na terra bondo bango bakobwaka na kisi na terra sosa eske bakobeta balobi tokosepela
Jésus-Christ, tu es le seul et l'unique vrai grand prêtre, accomplissant, alléluia, les sacrifices complets et définitifs. Jésus, tu es la seule offrande définitivement valable contre le péché. Nous t'adorons avec raison, Jésus, alléluia. Nous t'adorons avec raison, car tu es le missionnaire qui a accompli, alléluia, valablement sa mission. Tu es la vérité qui fait de nous les vrais adorateurs, qui fait de nous les meilleurs adorateurs. Car tu es monté dans la nuée en présence des gens pour qui tu étais mort. Et de la même manière que tu descendras, alléluia, dans la nuée, en présence des gens pour qui, alléluia, tu étais mort. Oh Jésus-Christ, tu es Seigneur. C'est une perte pour moi, Herbie, un jour, de ne pas voir en face de moi le roi de gloire que j'adore, à chaque instant. Oh, c'est une perte pour moi de ne pas voir un jour Jésus que j'adore. Oh, cher Saint-Esprit, prête-moi les mots afin d'adorer Christ d'une manière autre qu'autrefois. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous présentons fruit de mon âme, c'est-à-dire fruit de mon âme. Parce que Dieu le Père est à la recherche des vrais adorateurs. Il est dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père est en train de rechercher. Bien-aimés, vous savez, nous sommes créés à l'image de Dieu afin de lui plaire à chaque instant. Et les instants les plus précieux, les plus merveilleux sont ceux que nous passons avec Jésus quand nous l'adorons. Et la parole de Dieu est comme un arrosoir plein d'eau qui arrose notre âme pour adorer librement le Messie. L'heure a sonné pour adorer le Messie. Si dans le temps de Daniel, les instruments de la musique mésopotamienne ont sonné pour adorer et se prosterner devant l'image qu'avait dressée le roi Nabuchodonosor, ce n'est plus le temps d'adorer l'image de qui que ce soit, car c'est le temps de se prosterner devant celui pour qui et par qui toutes les choses sont créées. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, le fruit de mon âme, c'est l'adoration. David était en train de discipliner son âme. Il dira, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Reçois le fruit de mon âme, Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, my Lord, je te rends grâce, Jésus. Toi qui accomplis une œuvre rédemptrice à la croix que personne ne pouvait réaliser sous les cieux. Car tu n'as même pas tenu compte à la cherté de ta vie et à la gloire perpétuelle que tu as auprès du Père. Toi qui es immortel, Jésus, voulons devenir mortels afin que tous les mortels deviennent immortels comme toi, Jésus. Et tous les saints désormais aspirent à l'éternité grâce à toi, grand roi, Jésus. Car la plus grande aspiration des saints est celle de pouvoir voir un jour en face le prince qu'ils adorent, nuit et jour, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le souverain sacrificateur qui a traversé les tabernacles, plus puissant et plus grand. Car tu n'es pas entré dans le sanctuaire avec le sang du bouquet de taureaux, mais avec ton propre sang. Car dans l'ancienne alliance, le grand prêtre est entré une seule fois par an, au jour du grand pardon, avec les sacrifices du sang du taureau pour la couverture des péchés. Mais Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas offert les sacrifices comme celui-là. Bien au contraire, Jésus, tu t'es offert toi-même en sacrifice complet, parfait, pour le vrai salut de l'humanité. Jésus, alléluia, en effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Alléluia. Oh, l'âme de la chair est dans le sang. Quand le sang coule, c'est toute la vie qui coule. Tu es la source des vies intarissables, Jésus. Si l'eau du déluge un jour a séché, malgré sa profondeur, malgré sa quantité, mais pas la source des vies qui est Jésus-Christ de Nazareth, la seule personne qui a vécu avant de naître. Tu es venu en chair pour accomplir la mission de la croix. Car Dieu a fait l'homme. Le diable l'a défait pour compliquer la destinée de l'humanité. Mais Dieu le Père a eu la résolution de refaire l'homme à l'image de Jésus. Nous sommes refaits à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le substitut complet, parfait. Oh, l'œuvre de la croix a bougé et bouleversé les calculs de l'enfer. Jésus-Christ, le véritable vainqueur. Jésus-Christ, tu as vaincu la force que tous ceux qui sont nés de la chair ne pouvaient absolument pas vaincre. Quand Moïse avait jeté la verge par terre et la verge s'est transformée en serpent, et Dieu a donné l'ordre à Moïse de pouvoir les toucher à la queue. Oh, la force des serpents réside sur sa tête, car l'Éternel n'avait pas voulu que Moïse puisse toucher les serpents par la tête, parce que la tête était réservée pour Jésus, car il est dit
La postérité de la femme t'écrasera la tête. Oh, la tête du serpent est déjà écrasée par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est toi le véritable serpent que Moïse avait élevé dans le désert. Le but était de pouvoir donner la vie à tous ceux qui étaient mordus par les faux serpents. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Alléluia. Tu es Seigneur, laisse mon âme t'élever. Oh, le nom de Jésus-Christ de Nazareth a bougé et bouleversé les calculs de tombeurs des justes. Le nom de Jésus a semé une panique terrible dans les camps des tombeurs des saints. Car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels devrait être sauvé. Le nom précieux, le nom glorieux. Oh Jésus, toi qui as vaincu, après avoir vaincu les forces du mal, tu as traversé physiquement le ciel pour regagner ta gloire perpétuelle que tu avais auprès du Père. En cela, Dieu le Père a donné l'ordre à tous les anges de se prosterner et d'adorer l'agneau de Dieu qui a vaincu. Oh, nous sommes nés pour adorer l'agneau. Si le roi Cyrus avait élevé Aman en dignité, donna l'ordre à tous ses serviteurs de se prosterner lors de son passage. Malgré tout ça, Mardochée ne s'était pas prosterné devant lui. Alléluia. Tout ce qu'avait Aman ne représentait absolument rien devant lui, voulant seulement l'adoration venant de Mardochée. Alléluia. Le père du mensonge aussi, un jour, avait tenté le prince glorieux, lui proposant les choses de ce monde, lui disant: je suis prêt à te donner toutes ces choses, car toutes ces choses m'ont été données. Je les donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je suis prêt à te les donner. Alléluia. Le diable propose de donner à Christ les choses de ce monde, ne sachant pas que Christ est le trésor dans lequel sont cachées toutes les richesses et la connaissance. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse des